Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadinde Kanaïb Sarabino, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Lelo penza nazalina et sengomoko peuple congolais pour n'envoyer Sabino que ma solo et bandit. Ma solo et bandit présent Félix Tshisekedi a zui porte d'ouverture. Au monde ma solo na bangona kanambe pour à comprendre que présence à moko il fallait porte d'ouverture. De n'absa binoka que Félix Tshisekedi aza noko atimba donc sikoyo ma solo penza et bandit parce que ba médiocre wana banyangala kata bango babandoko kansake présent na bango wana médiocre aza kaka présent yé muta okumbela makambu la preuve bino moko bomonique donc ba sénateur président de la République Félix Tshisekedi a annulé installation à bureau na bango donc ba nyangala kata wana ba médiocre wana bazo kanisa soki nini bazali ko sa neti ba loba neti que présence na droit ya ko annuler est-ce que bino tango bozalaki bozo pesa bato leçon ya constitution tango bino bozalaki bino bo respecta constitution ba nyama ba nyangala kata bino bozo kutu bato ko loba te bozo ba respect constitution tango bino bozalaki na pouvoir bo respectaki constitution bo mondenge zalaka. Donc, sikoyo, président a kolagisa penza que peuple congolais, nepseki bino, tozana tana bisoto vandanye, makambuto ko bima. Nepseki bino que mars na avril, 10 mai avant été oyo, donc beaucoup mona clash eko bima et puis kanamba zouami penza, donc kanambe kalate na royep sabino boko sepla kanamba rozama solo na mbutu tona dikosi. Donc, bomona gibino moko makambele kaki na Sénat neti batola o kanambe muta dirijaka. Donc, président de la République donc Félix Antoine Tshisekedi a zouaki décision donc dans les 24 heures à l'obis suspension il y a installation à bas sénateur et puis bah reporter bah élection oyo bango ki ko voter ba gouverneur donc a vu penza le taureau par les cornes ndeka na lobaka donc bino moko botala kaka tangu donc président de la République a vu décision botala ba nyangala kata oya ba médiocre ya ba to SCC oya PPRD bazali ko loba on dirait neti na tcheli bino na ba image bino moko botala. En tout cas, un seul point a été inscrit à l'ordre du jour, c'est l'évaluation de l'élection sénatoriale. Après avoir échangé, écouté les avis et considérations de nos participants, bien entendu, les chefs de l'État et les garants de la Constitution, l'article 160 alinéa 2 nous a été lu. Après avoir écouté les avis et considérations de participants, le président de la République a pris 3 décisions importantes. La première mesure, de pouvoir suspendre l'installation de sénateurs. La deuxième, l'élection de gouverneur est également suspendue, renvoyée à une date ultérieure. Troisième mesure, il a instruit les procureurs de la Cour de cassation de pouvoir mener des investigations, débusquer tous les sénateurs qui se sont trempés dans la corruption. Les sénateurs et les députés provinciaux, donc les corrupteurs et les corrompus, pour qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Il a insisté, il s'est battu, en tout cas, pour combattre les antivaleurs, et ça ne peut pas se reproduire sous son régime. Il continuera à se battre pour que ces antivaleurs disparaissent en République démocratique du Congo. Voilà. En d'autres termes, Bureau politique du PPRD, réuni ce lundi 18 mars 2019, tient à faire le mise au point ci-après. 1. Les sénateurs sont élus au second degré par les assemblées provinciales conformément à l'article 104, alinéa 5 de la Constitution. De ce fait, il revient aux députés provinciaux de procéder à l'élection des sénateurs. 2. Les allégations de corruption à charge des députés UDPS ne peuvent être prises en compte que si elles sont établies par des voies judiciaires. Il reviendrait donc à l'UDPS d'en fournir les preuves devant les instances judiciaires, ce qui pourrait entraîner non pas l'annulation du scrutin, mais tout au plus la condamnation des personnes à charge desquelles
les fractions de corruption seraient établies. 3. Le calendrier électoral est publié par la CENI. Il ne revient donc pas à un parti politique de décider unilatéralement du report des scrutins concernant les gouverneurs et les vice-gouverneurs des provinces. 4. Les députés ont voté en âme et conscience, car leur mandat n'est pas impératif. Il revient à chaque parti de sensibiliser ses députés et de monter des stratégies adéquates pour les fidéliser conformément aux orientations de leurs instances dirigeantes. C'est pourquoi il est utile de bien gérer les ambitions au sein des partis pour se prémunir contre la dispersion des voix, ce qui manifestement aura été le cas de l'IDPS à Kinshasa et dans le Kasaï oriental où ce parti n'a pu obtenir quelques sièges. Donc bino moko bomoni donc président azali moko ndenga na yebsaki bino président azali moko bato bazolo bake kanamba azalaki na mulili mtazo diriger bomoni bino moko prévu po boye banga nazo yebsa bino ke président Félix Tshisekedi aza tetu koleka kutu papa Tshisekedi ako lâcher prise te boko mona siko place masolo e bandi place elengi ya politique a Congo e bandi place ngai na bandaki kolinge koma na bato baza ba patriote o balingi mboka ekende place tolingaki e koma yango e komi Félix abandoko zila donc porte moko akota akoti sikoyo donc sikoyo kanambe kanachin akomona makambo akomona kalate donc akozwa masolo na mbutu pena dikoso bino mo bolandi donc babandako lo bango ça fait déjà 3 jours sikoyo o monique décision éthique décision parce que président de la République aza moko bo moni pe sikoyo donc na mois ya 3 mois a sali sous réunion en tant que chef suprême armée a bengi baso nyoso tu mutu moko azanga kite bango nyoso tu ba yewana ndenge na isaki bino ka ke ba militaire ba soldat ba zora mitindo pa mutu moko bolo ba mutu moko ayete soki ndenge ni bango nyoso tu bazalaki wana bino moko botala na ba image ndengi bazali ba vandinye ndenge bazali ko tosa mibeko au président azobsa bango donc en tant que chef suprême o ya sakani a longwe donc ndengi siko ekomi donc o chimutu bakati. La deuxième réunion du haut commandement militaire des FARDC a été présidée ce mardi 19 mars 2019 à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les généraux, officiers supérieurs du haut commandement militaire, le chef d'état-major général des FARDC, l'inspecteur général des forces armées, l'auditeur général, le premier président de la haute cour militaire ont tous pris part à cette réunion. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, les recommandations du commandant suprême et l'accompagnement du chef de l'État dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires, ainsi que de l'image de l'armée sont des points importants abordés au cours de la réunion du haut commandement militaire, dont le compte rendu a été fait par le général-major Léon Richard Kassonga. Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, est totalement préoccupé par tout ce qui se passe en ce qui concerne la gestion des ressources militaires. C'est à ce titre qu'il a accepté de présider pour une deuxième fois aujourd'hui, en 2 mois, la deuxième réunion du haut commandement militaire, qui a comporté 3 points. Le premier point était axé sur la situation sécuritaire. À ce sujet, le chef d'état-major général a fait un état des lieux de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national et notre armée se comporte très bien pour protéger la population, c'est bien, mais également l'intégrité territoriale. En deuxième point, c'est la recommandation, des recommandations faites par la plus haute autorité au commandement des forces armées. Le chef de l'État est revenu sur la discipline, qui est la mère des armées. Il a demandé à tous les hauts commandements d'être disciplinés et de veiller à la discipline dans la gestion des hommes et des ressources. Et en dernier lieu, le chef de l'État a promis son accompagnement, comme au cours de la première réunion, accompagnement en termes d'amélioration des conditions des militaires, accompagnement en termes de l'image de l'armée qui doit devenir la meilleure, la bonne image, mais également la plus grande armée d'Afrique. Voilà en quoi consistait la réunion du haut commandement de ce jour.
Donc bino mo boito landa donc bomoni chef suprême armée azali moko bomoni wana na kasi bomoni kanambe te soki ndenge nini mutu tout azali koto ça parce que ba o bazolo ba n'importe quoi na yebisa ki bino toko vivre makambo ndenge ezali donc ezali susu makambo ko sakana te donc azali ko lakisa bino eloko mo na moni ngo batindelinga epesi ngai e kamusi ngai. Donc total cortège ya président de la République kukututé donc nyanga la kata on a ko benga président de la République ya kanambe kanachin donc aza ko leka botal la cortège ndenge zali donc nazo tiela bino bilili botal. C'est le président qui passe. C'est le président qui passe. C'est notre président. Notre président de la République de la RDC. C'est le président, votre président qui passe. Président de la RDC. Bino mo botani cortège donc cortège wana akoki kozala na yango te président de la République mutu wana toko pesa ba privilège wana te cortège to boité to yebi ba makambo te donc ezalaka tozo mesa nango mais azali na besoin azala na ba cortège na ba toyebi ke batunyo surtout bazakuna bakimbuta ba médiocre bakimbuta ba premier ministre bazala ba cortège mais zoba wana ya kanambe kanache wana akokoza na cortège donc il faut tikela ye donc ba soda ndambu na cortège wana donc alingo sala ni donc aza sous président donc ezalité donc cortège wana il faut ba réduire ango ba besango na c'est donc ba tikele camion moko soki na nini a se débrouiller donc akoko lekate a chaque influence net ya za président de la République donc bande konanga iboye bake makambo ebandi nazane sengo pona ipsa bino ke makambo ebandi oto lingaki ebandi bras de fer boko mona siko donc Félix Arolax Sabato bazaki na ba doute ke yé muto aza président de la République donc sikoyo donc président na biso Félix Tshisekedi partenariat wana ya politique ozalaki na ngone bandi c'est normal. Okoko benga kaye bozo kuta na bozo sola mais asi à l'action makambu nyoso tout oyo il fallait l'accès donc oza susu na tina na été donc makambu susu wana okoye bango sur l'état de toute façon classe mokote chiki mokote zali ke okoti na suka ozu diplôme okei ozozila okoma président de la République exacté donc l'expérience s'acquiert en travaillant donc okoyeba makamsu sur l'état donc yonaye kopeza lisusu te donc yé penza il faut que bote la incompréhension il faut soma sol butu tona di kosa bupia sinon te oko travailler bien te ya kokoko lingate ke yo osala musala malamu na ba place ya échouaki donc yonaye e komi donc ya masolo ya kosakana te donc a chimutu okati bamsu bazo kamsango Félix Tshisekedi azana danger donc bino bozo kansa Félix Tshisekedi donc kanambe mutu osale masolo donc mutu aza bien placé sala mutu masolo ezali donc Félix mutu akoki kosala kanambe masolo donc boko mona siko makambo ebandi vraiment donc ngana azana sengo parce que donc Félix Tshisekedi président de la République akola sa kanambe na batu na ye wana ke bazali ba nyanga na kata bazana pouvoir te bino moko bomonda ki sikoyo donc caméra répondre chez Okitundu wana soki na ba mboka mususu elingai ko sala penza ke ba chez Okitundu wana Alexa mutakala ine na miso abatu na internet mais la démissionna azako lo ba pamba soki Félix azosaka na moto caméra donc uluaka ningi king alakisi ayebisi ke Félix Tshisekedi président de la République azosaka na moto te ye moko mutu apelisi moto wana bino mutu boko zika wana ba médiocre personne n'est indispensable ezala sénateur donc président de la République azali moko ezali Félix Antoine Tshisekedi donc sikoyo yango wana nazo sabino o ezali 5 minutes avec César Ngadi boyebi kinada boyebi ke nazana deux émissions donc moko na télé moko na radio donc samedi oyo nazali ko yambela bino les célèbres journalistes Bokom Dieu Adil Ondolé donc pour hier azali témoin ya ba makambo oyo ya ba élection nyoso tout oyo lekaki na mboka na biso ya présidentielle azali wana tina prestation en serment tina passation en pouvoir ayebi makambo mususu oyo biso to yebite donc Adil Ondolé akoya penza koloba soki tina penza ya vérité ya ba urne wana ezali ya solo donc Adil Ondolé azali na ngai samedi oyo 23 de 14 à 16 bilomoko bolanda bande annonce ndengi Adil Ondolé na ngai to sololi.
Au vu de la situation politique qui prévaut dans notre pays relative aux élections sénatoriales, je reçois Adi Londolé, le célèbre journaliste Bokomendieu, ce samedi 23 mars 2019 dans mon émission Rendez-vous avec le Patriote. Alors, chers auditeurs de MNG Radio, dans votre émission Rendez-vous avec le Patriote, je vous dis, je vous confirme ma présence ce samedi. Adi Londolé est l'un des rares journalistes de la diaspora à avoir vécu les élections 2018 sur place à Kinshasa. C'est donc la raison pour laquelle nous ferons le point à ces sujets pour mettre fin à toutes les rumeurs qui ne cessent d'enfler dans la communauté congolaise. Je suis avec vous pour répondre à plusieurs de vos questions. En tout cas, ne ratez pas ces rendez-vous avec le grand prêtre César Ngadi. Rendez-vous avec le Patriote, c'est ce samedi 23 mars 2019 en direct de 14h à 16h sur la MNG Radio 99.7 FM. Adi Londolé, le célèbre journaliste Bokomendieu, l'éternel masculin au Boyebi, Nakozalana Bino, na MNG Radio, na émission Rendez-vous avec le Patriote au Salami et Kambami na César Ngadi. Ngana zaki na Kisasa pendant l'élection, nenge le kasi na proclamation, mituna epele bozana ngona kenaki na siège ya UDPS au monaki babilili. Nazalaki na président Martin Fayulu, nazalaki na batunyo surtout na leki na ba télévisé belé na fani pe na bata politique mo belé. Je pense que ba mituna epele bozaki nango nazam peut-être mieux placé à répondre bino. Bozanga te na rozana pour nous répondre en plus nenge les anga de l'obara sans tabou. Donc na rozala on a beau rester à nouveauté, il y a émission Oyo na MNG Radio, Rendez-vous avec le Patriote. Tout ça a besoin, il y a analyse, il y a Adi Londolé pour y avoir tout d'abord journaliste professionnel, à Koya Kosala analyse naye non par fanatisme ou encore moins idolâtrie, mais à Koloba Makambu, oyo journaliste à Koki Koloba, parce que Adi Londolé a zalaki sur place na Kinshasa tant élection présidentielle et les kaki. Mituna na binonyo sotu bozali nango akoyanola yango sans que Akima Tamoko Bobenga en direct samedi 23 de 14h à 16h na numéro 01 64 38 54 68 pena 07 53 36 38 09. Rendez-vous avec le Patriote, c'est ce samedi 23 mars 2019 en direct de 14h à 16h sur la MNG Radio 99.7 FM. Binomoro, Boito Landa, Bozangate, émission Oyo, le 23 à samedi avec Adi Londolé, le célèbre Bokomendieu, Ako Panza Poke, et puis Binonio surtout, Oyo, Bozarna Bakeso, Yakotuna Adi Londolé, Bokotuna, et puis Petit Nanga Balobakeo, Petit Nanga Adi Londolé, Kolabo, Bogozoa Occasion, Yakotuna, et puis Yepé a expliqué Bino, Idolo Naye, donc Yamakambola, donc Bozangate, Zali samedi de 14h à 16h, donc na MNG Radio 99.7 FM. Donc na solo leki na Makambutu, ma solo Mboka. Vraiment, na komaro solo lango na ba master na ba te belé mutu tout ça concerné. Donc au président Nazali Koloba na bengake le bailleur de fonds José Moubiala a benginga to développer ma solo. Donc ozomona José Moubiala le on a lingake José Moubiala azali intellectuel. José Moubiala tambo solo ozo sentir vraiment que azamu to mayele. Donc José Moubiala donc to vandi na to développer ya kosakanate José Moubiala makambo o to solo gi na yo. Et côté Kinga Makasi, donc vraiment j'en profite pour que compliment à madame ton épouse, bah compliment naïe, donc vraiment to solo là qui a trop, donc José Moubiala lobby makamoko, donc on est tika kalba qu'il faut na bomba ngoka po nanga moko José Moubiala, imaginez que José Moubiala yem tansou que ça a des affaires mais qui aimé ça donc à Kokarado José Moubiala te imaginez que José Moubiala des affaires à Kokaraete, donc José Moubiala to solo là qui est belé pour mutu tout a combien intéressé dans makambo. Donc vraiment sikoyo bato yo ngai naza kolanda ba o bazala ba mo donc ba mauvaise langue o bazolo ba ke o donc yo César Ngadi yo communine o comme porte-parole il y a président de la République o za koloba yo yebi ba accord ba signé accord ni non ba signé ki donc yo rwandais o signé accord na congolais yo Rwanda signé accord na congolais donc yo timbate kanambe moni ndenge to legelo mayele donc accord ezatata accord ezalaki accord ni nango o esi la raté accord pe o goza pe bo signé accord o komi na masolo ozalaki kozila ke po ozo masolo tongo continue na masolo o changer boule donc neti Félix soki accord ezalaki a changer les kanambe boule parce que kanambe azali étranger donc il faut changer les boules. Donc accord te donc talibi sauté donc dengue komi sikoyo o chimutu bakati donc kanambe fois ma solo na mbunchu te na dikosu déjà à la gisamike
ba sénateur ba suspendre makambongo élection ba gouverneur et resala maté donc ba lobby tisiko pourquoi siko ba nila ngote pour na relaxa bino que présence akaka moko donc Félix azayu matendenge na yepsa bino za noko donc ba corps wana soke ezalaki poazo masolo ndenga zui masolo ko changer les kanambe boule boyeba yango ekozala ndenge wana eloko ni nango esila kata corps ni non mwasi na mobali kutu bovandi ba 30 ans ba 20 ans bo botibana et puis esili bongo kanambe ya ko signer accord Rwanda signer encore na mona mboka accord ezate donc Félix soki accord ezalaki donc il faut saler ma solo accord esili partenariat politique esili donc komi penzo timutu bakati donc Félix yaza yuma donc akoro le esprit yo zali kinois donc congolais mboka ezali ya yo donc mboka fetalama donc yeka ki faut ma solo na mbutu tona dikose abu piasinote osala boulot bien te. Donc, si on a les Congolais, parce que Congolais, to comme esprit moko mabe, Congolais, la qui est pembe ko ba muindu, Congolais komi ko finga muninga na ye, donc on dirait kaka, donc muninga na été. Donc nazali ko ngana zalaka na respect belé na bato ba bundela gamboka. Ba combattant en particulier parce que ba combattant donc dengi makambo changer na mboka Félix ye moko président de la République bazali combattant dengi masolo changer c'est que ba combattant pe ba salaki musala na bango donc ngana zali ate na koki jamais ko critiquer combattant mais combattant o yayebi ke azoro loba makambo po aloba kaka par plaisir boye barake technologie comment makasi e ko tikalaka un jour bako tout na yo yango ngai j'ai vraiment beaucoup d'estime na combattant net na exemple de Odombo azalaka na maloba moko azali objectif azali objectif, azali constant na makamuna lobaka. Donc avant l'élection, lobaki ke yé l'élection pour na yé ezali tinate payé ezali occupé par rapport à yé ndengi amoni makamuna les idéologies alobi payé ezali occupé. L'élection pe salami présent commis mais a ti quelqu'un na position na yé que élection ipo na yé ezali na tinate payé ezali occupé. A changer ka parole na yé tezane te ba combattant musuta lobi bo. Odombo ngana félicitara yé parce que azana liloba moko banda combat azalaka na liloba moko ba nsu nazo mona ba komo kité Odombo gigolo asala kateme congolais kaka motema mbabi yo sala te na poto o vivre ndengini so ba kopa ngo pesila o vivre ndengini nazali lengo donc lelo yango na nazali collecter bino avec preuve botala penza ke Odombo en plein boulot place asalaka botala bino moko na ba image parce que congolais to lingi ko finga baninga na biso to lingi to koma motema mbabi bino mo bolanda Odombo na musala na o nazo mona eza président Odombo quoi mais na éviter bango albaki ya salaka te mais to mona ga ce qui était petit à vérifier mais ce que ça y est bien qu'il y a ça là azo tiango po que ton dimarete ko sala ya on azo filmer logo ko bat ba mona benza salam alamu président Odombo bat ba dimarete ko sala to bika que yo za grand résistant Penzoka na molili obeta kapenza c'est ça vraiment to confirmer mon ben mais na uzapenda la posa na mona pende longo sokeza yo parfois sozi na yo na kotale longino la kisanga pende longo mais vous allez musala mais quand même ils comme natala pour na confirmer quand même na moni benda ke sokeza yo bon papa sala musala na yo vous agré résistance ko na confirmer on sala kano. Ok. Ce que vous avez Bengamo, Benaki, Nakoloba, Benaki, Odombo, les grands présidents résistants à Salakanaï. Ils allaient comme Rocha dans ce TMBT, n'a confirmé à vous. A confirmé au Salakanaï près Odombo. Malgré aux grands résistants, mais confirmation mza yango ngap mza mnaza confirmation mais mwana lo bakombo na ngaza te po itaka ba polémique mais na moni binzo sala nazo sumba la mibale au flasher ça les kitoko au sala mza en plus entreprise za au champ confirmation penza yango imonai mutako chetembi bon ngana ko tshaba image yango na bamboka Azolanda yo po bat ba confirmer que ba mono ko salaka ezate que ce qui ni
Malgré que tu es les grands résistants, mais ça se voit vraiment que tu te donnes au fond, au travail. Ça, c'est très bien. C'est l'exemple à suivre. Parmi les politiciens qui sont là au pays, seulement ils bouffent l'argent pour rien, là, ils font souffrir le peuple. Toi, vraiment, ça se voit. Confirmation. Nandimi. Ah, comment ça va, Ponani? Ponani, qui yo ça va, Ponani? Il faut s'arrêter. Mais ngai baka ba pesa bino mbongo na kilo nde mais siko mizana moni penza ke osala ka mutako tilango tembe azate. De toutes les façons on va dépendre de la mototé, je suis un grand bosseur. Ah oui, il y a une confirmation na moni penza ke yango na zuyo ba bilili. En tout cas, en plus pena okutinga chef d'équipe hein. Na kuto chef d'équipe oui, ozo sala. Et puis en plus na compagnie Auchan à France, confirmation. On ça paraissait hein. Té na moni penza ke ça paraissait. To Holanda siko bato ba paraissait ba liaka ba mbongo bato ke basala kune logote yo o confirmant. Donc binomo bolandi odombo donc tembesili na tenaki na l'action parce que ça les ngamawa odombo bonabo totika ennemi na biso ezali kanambe but na biso ezali ki kanambe alongwe puis boko mona kado e bandi masole bandi boko mona moko bakosila donc bozo mona mutaza wana azali présent azali wana azali présent à diaspora la preuve bozo mona importance azo pesa na diaspora week-end dernier ayambaki ba diaspora nyonso tout bazala na kisasa ba msusu diaspora za na kisasa to mona ki ata bango te botala bino moko preuve en image ndenge ayambi ba ndeko na ye ba diaspora nyonso tout oyo bazali na kisasa. Face à la diaspora congolaise, ce dimanche 17 mars à la Cité de l'Union africaine, le président de la République en toute fermeté avoue que la corruption ne sera plus acceptable dans notre pays et qu'il y a suffisamment de place pour que chaque Congolais y apporte sa pierre en vue d'améliorer sensiblement la vie de nos compatriotes. Et je sais que dans vos têtes, il y a beaucoup de questions qui circulent sur votre avenir, sur votre contribution à la lutte ou à la gestion du pays, parce que la lutte est terminée dans un sens. La lutte d'accession au pouvoir est terminée, maintenant il y a la lutte pour reconstruire le pays. À l'occasion, le président a fait l'économie de son programme d'urgence sur les 100 jours. Qu'il n'y ait pas de détournement, ensuite d'augmenter les recettes et de mieux pouvoir répartir ou affecter ces richesses. Que nous aurons fait à ce moment-là pour d'abord rehausser le niveau de vie des gens en augmentant leur pouvoir d'achat, leur salaire, leurs conditions de travail également, et aller dans le soutien à l'entrepreneuriat congolais. Et là, j'ai mis beaucoup d'accent là-dessus parce que je compte booster les initiatives privées des Congolais, des entrepreneurs congolais. Parce qu'il est temps aujourd'hui qu'on crée une classe moyenne, une classe d'affaires congolaise, purement congolaise, sans vouloir discriminer les étrangers qui sont là. Mais nous allons aussi là remettre de l'ordre. Vous avez sûrement pu entendre parler d'une manifestation de travailleurs œuvrant évidemment dans des entreprises tenues par certains opérateurs économiques étrangers. Nous les avons rencontrés pour être un petit peu au courant de ce qui se passe. Il y a des choses inacceptables. Nous n'allons pas nécessairement incriminer ces opérateurs économiques d'origine étrangère parce que le contexte dans lequel ils évoluent favorise ce genre de choses. Mais nous pensons qu'il faut améliorer le contexte et cela va avoir un impact sur l'économie nationale et pouvoir nous permettre évidemment d'atteindre les objectifs que nous voulons. Le chef a émis le vœu pendant son quinquennat de voir l'émergence de la classe moyenne. Donc Congolais totika tolingana Congolais tolingana zozo exemple ya petit nanga donc yemo le baravé petit no atikala ka kosoza kanga donc Thomas Lokof donc grand chanteur donc chrétien donc ya yemba kana makambo donc akocha peke ba yembi pe nandulisa mukila ko yemba donc azakuti na studio mikolo bomoni ke ye akoma ki artiste engagé bomoni ke ndenga zwa ki ba risque mais au mona batu musu bazo minimiser ngo azu ba risque na ye penza komi ko critiquer pouvoir avant que Thomas Sole banda donc respect makasi na Thomas Lokof petit nanga na zwa barisa osanate donc azali ozomona ke mutu nyoso tout azobundela mboka mutu tout akoma ko bundela mboka donc vraiment félicitations na petit nanga Thomas Lokof. Donc sikoyo nazali ko proposer bino donc botala parce que samedi oyo 23 donc soirée moko donc il y a des sous à Ngongo Elengi à présenter album na ye disque d'or
samedi oyo donc invité bazala belé na def defao donc mutunanga defao bazala wana donc depuis oya awa donc tokutana na mte donc ezo kamusanga tokutana na mte def bazala wana ba César Loboko na humoriste tozana ekaka moko kombo na siatula mystère siatula bino moko boka César Loboko ndenga pesili masolo amu. La série continue quoi, donc la série continue. Tokutana bongo le 23 mars, soirée à Kafu. Il y a des sous-assantes. Mongongo Lengi. Donc Tokutana wana bisotou parce que à Bengisi biso, tous avez invité, n'a pas invité, donc c'est que Moussengezo continue à frapper. Donc boya au CP là parce que ko CKP vous allez avec mystère Siatoul, boyibika Siatoul. Boya au monde apenado bokutana le seul qui nous reste le général Defao a ozalawana po ezama solo. Mistula boyibika Mistula. Pesa biso ba sentiment. Ali no start pa ozalawana. Bia chante, on sait le solo ya Kale, ya grand frère Pepe Kale Pia Sonave. Merci l'invitation d'Est sous Abalobi. Soko bobi na musengete bana ko yeko na lero po ya onde mutesa masolo. Binaga Moussenge toujours. Alors, big up, mes amis, mes frères et sœurs. Tokutana bongo le 23 mars. Le 23 mars, na salle Mosidor, na Noisy-le-Sec. Avec Yemo Moumoumou l'Ingdens de Souza, parce que Moussenga Ozala. Bobongama, parce que Mikolo, système, ya Binaga, et Tokutana Kuna. Donc samedi le 23 na Noisy-le-Sec tozangate donc ezali soirée penza ya Mungongo elengi donc Def Ozala wana donc César Loboko donc Mystère Siatula na invité ebele Bilomo Bolandi na bande annonce na kanisi donc biso tout ko se retrouver wana samedi. Donc siko na kotine na zongeli su ndamu na registre kaka oyo ya bato ba dénigrement ya ba congolais ndenge ba koma ko dénigrer bato donc bato muso zo mona ke biso to kaka passe pona ko c'est la bilo musala oyo mono tibo ba komo finga yo ba komo ba n'importe quoi donc ngako na kipa ngote parce que ça na tinate donc lelo ndenga na lo ba bato oyo mutu penzanga na yebi wa yebinga bien akolo bananga makama beta ko finga ngata ko critiquer nga c'est normal mais ko ba n'importe quoi akoyi ko sala ngote na ko pesa bino exemple pena neti petit na nga penza parler donc petit na nga wana penza parler bando ya tina parler na mbinza donc ti azokola nazali komona yele lo soka lobilika mabe e ko pesa nga mawa donc nazako ko yebsa bino ke donc neti Eliane Nitu donc traiter la providence wana za petit na nga ya parler. Donc, au président Nazob Sabino que petit n'a parlé depuis Kini, depuis Léo. Donc, il y a Zoya Feti, Azoya Masolo, Abando Yana, na grande sœur, na Bambicho, donc personne pour Atika Gibiso. Donc, Wana net Léo n'a eu président que Eliane Nitu, à l'obéli comme Bepa Nanga, donc n'a regretté. À Koukouto le baté pour Naza, puis vient pour Batum sous l'em sous Bazaki Diba, Baébaraté, Boéba Penzake, donc traiter la providence. Eliane Nitu, pire petit à Vienne, donc il y a j'écoute tout depuis des Goka, donc n'a profité peu que ça, mobile Nitu, Bambote, donc Nitu, Yebaraki, Ozana, vrai chéri, paye ma solo, ya malam pour Moussou, à cause appelle vrai chéri, ma solo à Tinate, mais y'a un vrai chéri, donc tia zoko la ma solo, coup tu as jeté, donc on a petit dans la temps, on a joué ça au bout, donc yé, au gros, on a problème, n'a yé, les Moussous n'a parlé, que, bah, dommage, il fallait, et Bella na 12h30, et Bella na 12h31. Donc, bah, une minute de retard, donc, ma kamsou, donc, kangamisu, yarono monde bopemi, donc, bino na ye, et loko, kabela bino ka ezaliwa, donc, petit nanga, Eliane Nitu, oza, pire petit à Vienne, donc, batouba ye, babato, ba ye, bakite, ba ye, bakapi na profiter que, boye baka, que traiter la providence, ye, mutabanda ma solo, donc, ma kamona bino nyo surtout, ya ba damas, ya ba feti, traiter la providence, ya Eliane Nitu, petit nanga, oza la ranakati ya motema. Donc, si on a l'ingénieur Laxabino parce que nous surtout les alliés en Canada, bazalaki, ezala au Saliboy, ezala moi ça boti na maternité grâce au président de la République, ezala grâce au président de la République. Donc, nous surtout les alliés kakaye. Donc, si on a Laxabino d'un Canada, bébé si ba Congolais, donc Congolais commune à niveau moko, donc via Masanga, ya Buzoba, Boutana bino moko exemple Congolais au Makambazol ba donc ezali faute ya Kanambe parce que Makambo na 5e président na biso ekozalakate. Bino moko botana ba image. Yo primis soki na bwaki oyo likolo bomoni mvula opolisi bato na memi ngambo soki na bwaki oyo na se basie moki na zwi baproblème soki na bwaki oyo na etali te ya zami ya poli na memi ngambo mpo naluka makambo te na bwako na koro mpo na yo moko okobima mosulu wana matiotirata sika papa yo na melako na monoko okitaka na libunu sorti na muto que na Ongani. Sois gentil avec moi, toi. Sois gentil avec moi.
masanga boza komela po boyebaka ntina na neti oyo bakomi clair awa malobo ngamu nakoma te na baécriture na 1923 nazalaka te mais bakomi yango clair kamata ntango nyonso na mayele fulufulu kamata nini wana ezali pe sante na yo wana ezali pe wana na lingala kamata ntango nyonso na mayele tiango na français fulufulu oyo ezali ntina mpona sante na yo. Prenez régulièrement, intelligemment cette matière utile pour la santé. Bazongi babi, sans usage de cette matière, impossible de réaliser vos projets. Et je sais que même la pénicilline, ampicilline en sirop, balobi bien, pour renforcer intégralement les muscles à usage sexuel. Et puis, et quand on appelle la politique, le président de la République instruit militairement les unités spécialisées. Et ça, c'est ce que Rwanda dans la guerre, massage de Kogate, papier bango ya pio, les raisons mais la clairon, ça c'est Kotiye Bakufa Bongo. Premier Rwandais ivre mort au Sumbura. Donc, yangoy, les gens éclairent Afrique Mobimba. Peuple réuni, intégré massivement dans le cercle, muni d'un verre plein de mousse sur une étoile brillante et qui éclaire toute l'Afrique, en particulier la RDC, même le Madagascar est éclairé. Donc, Soukanabou. Merci. Donc binomo botel les ali mawana passe na moté mais ali faute ya kanambe parce que mutu akoma ki ba souci belé donc liberté zate azolia bienté azoke no suki sango na masanga donc zali faute ya kanambe na président na biso Félix Tshisekedi na 5e république okomona congolais nyo surtout azolia tongo midi pourquoi donc na ko suki ça va na suki ça émission nanga vraiment nazali ko présenter ba condoléances nanga vraiment le plus attristé na collègue nanga classe azaka na Londres na chike Eva na sena awitaki ko bungisa mwana na ye ya 6 ans et demi ya moi c'est salinga pasi na mawana motema donc Eva na sena nazali ko partager douleur na yo na yebi ozo sentir na minute vraiment ko bungisa kaka mwana ya mukende ngwana vraiment eza pasi na mawana motema na sengi yoka courage boyebi kaka yo moko yebi Eva na sena courage na donc Nzambe yemora yema kamani asali yem tapesaka yepe azoka donc toutes mes condoléances vraiment le plus attristé nazo kabola douleur na ona na benga ona téléphone pour na présenter au penza ba condoléances na ngai par téléphone oyo kata voix na nga donc vraiment nazo partager les sous vraiment douleur na yo wana naza ko comprendre des ali passe na ma wana motema avant to komi vers la fin mais avant na suki sa boyebi ba base comme partout donc nazali ko pesa mpote donc na base oyo ezali na kati ya Londres kombo na ye José Kawaya donc maman José Kawaya donc mbote za la mwana mukeza mukolo nyo surtout azali mama na Londres donc José Kawaya vanisa masolo et puis na kati ya Italie Willy Eyale zana kati ya base ya Italie na pesi bango bango surtout bambote donc yekutu eza kutu base tezali masolo ya kala depuis Diego Kao le masolem boyebi le masolem abanda masolo o bomona ki azali na ba o ya azali awa asalaki makamune o ya ba édition abandango awate abanda depuis Diego Kao depuis Kisasa ya Gera Hotel na bango donc depuis Kisasa donc le masolem azali mo bundeli munene ya mboka donc apesanga tout ba conseil atindela nga ba image au César grand prêtre salibo donc le masolem wane zali mbote na yo ko lembate parce que mboka na biso tozali ko kenda na libération totale siko nazali ko présenter bino boyebi ke site Cléboa original ya ngomu te sala kaka babiloko ya oyo ezalaka na batu mususu te biso boyebi ke tozana be mission chronique médicale ya Munganga Jean-Paul tout ça là be mission littéraire tout ça là be mission ya législation donc binomoro bomona donc émission asika ewiti ko kota depuis Kisasa avec Neftali Yala donc chroniqueuse asika na émission asika azali koloba donc amour débat eza jeté na zana ba commentaire et belete beaucoup tala zo sala makamoko boye donc nani salama na ba site te donc binomoko botala na bande annonce makamba lobi surtout la Cléboa originale, vous n'avez jamais décidé.
Neftali Yala, l'or noir, la bouche de la presse congolaise. Non, c'est la Mikolo, j'étais pas mis pété loco de l'eau. Pété loco de l'eau, on a pété de l'amour débat. Amour débat. Par le pété loco de l'eau. Par le pété loco de l'eau, faut pété loco. Non, mais non, pété loco, Yabono baswate na ye ba mi pese loko zelo yo pesa ni ozani que bon nde makam que bon original vas-y va ngamo pa la pointe Landa na bande annonce donc Neftali Yala bo bloqué émission oyo ayena makambo sikana ne salamate boyo kaka ka débat mu boyebi makambo amu yango bo mona ke donc Jésus Christ na Nazareth alingaki na yema solo teke azala o ba mona ya bala ngoko sala kaka donc eyo mande petit na sam tito lobaka eyo mase yo ma donc partout na mboka yo ma partout na mboka yo ma petit na sam tito ba msu bakansa komaki makambo ki présent kaka na académie non petit na sam tito abanda masolo depuis des goka on a orchestre na bango na mbinza donc ba membre na bango zaki Patrick Ngadi donc Adi Londolé donc sam tito abanda makambo ki présent banda donc abanda encore en académie donc sam tutu et yo meza partout ya on mona Jésus de Nazareth aboya kine makamba ba momi donc wana tout borotala débat amour débat avec Neftali Yala donc alors ça la penza masolo oyo donc boko mona bino moko bolandi na bande annonce d'ici week-end déjà à kota na kata masolo donc caramélisé Chanel donc boyebi ke yé mutasimi masolo ayambiye na motema refuma parce que pas na biso donc jalousie ezate motema mabe ezate. Pour terminer, je vous rappelle notre rendez-vous de ce samedi 23 mars 2019 de 14h à 16h à la radio MNG Radio avec Adi Londolé comme invité dans mon émission Rendez-vous avec le Patriote. Donc ne manquez pas ces rendez-vous pour vos questions. Posez vos questions en direct à Adi Londolé en composant les 01 64 38 54 68 et les 07 53 36 38 09. Donc Adi Londolé à Kozalawana pour nous répondre à ma question à Bino Nyosoti. Donc avec ces rappels que je mets fin à cette émission, merci de l'avoir suivi. Donc nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'on a joué Sabino, Kanambe déjà comme mon ma solo naïe donc Kalate Bokoyo Karozoa ma solo. Nambuchu Tona Dikosi. À très bientôt. Original. Avec Sepela TV, besoin que tu aies ma banyongo exaté. Pour pas na biso nyongo ezala raté. Ça peut faire un mois que foutité, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutité, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi ko zala nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non et je te dis on va na ndako Roka Bilinga Sepela TV.